Comment était votre relation avant le décès? C'est une icône qu'on a perdue. Et c'est une légende. Une légende, une guerrière. Vraiment. Comment était votre relation avant le décès? C'était bien, ça faisait beaucoup de temps qu'on n'a pas pu parler. Mais tu sais, tu peux être comme ça, on ne sait pas hein, quand la mort va frapper. Mamie la linga, d'accord. D'accord. Et ça l'aime kolebele, tout ce qu'on a été. Omoni, mutu so bozana mutu ata bo solate. Oyebika ke mutu anazali. Bo mona na kaka. Et ko tala pe le quoi pas artiste mon. Au monde avec un réseau, oui, ça va ou ça va pas, oui, kaka quand tout ni moi ou quelque tout ça va, oui, ça faisait beaucoup de temps. Mais voilà, ça faisait beaucoup de temps et été que tout a qui peut que comme à niveau tout comme matanga. Ça fait bizarre hein, de dire ça comme ça que matanga et bimbe, ça fait bizarre. Ça faisait quand même tout ça a été, mais j'avais quand même des nouvelles parce que je suis en contact avec la famille qui est ici. Et ouais, j'ai pris des nouvelles quand même. Ça existe aussi une colère d'une mère envers sa fille depuis qu'elle était fâchée? Non, maman n'était pas fâchée hein. Contre moi? Oui. Non. Elle n'était pas fâchée. Elle n'a jamais été fâchée contre toi? Non, elle n'était pas fâchée. Il n'était pas fâché la dernière fois qu'on a parlé. On a parlé comme maman, moi, nanaï. Avec Yossilikate. C'est quoi le message que tu avais laissé ou que tu avais laissé? En tout cas, le dernier message, on a sur la canne maman. Il y a un message, il y a la Santa qui que. On dirait que l'éloignement, mon alinga qui éloignement, malgré que la Tokabwani, mais Tokabwani n'a bien. Il y a un message à pardon. Maman, en tout cas, ceux qui a quelque chose, pardonne-moi. Maman nanga, les leçons qui m'ont bingai. Les leçons m'ont baki, nabimi na miswa batu. C'est grâce à vous. Nzambe, avec canal, au Penzambalika qui pour que batu baye bangai. Donc je ne voulais. Nasimbinal. Bonjour. Bonjour, abonné à Miss Elongation. Nabenga bino ba elonga lover, ba elonga chou. Elongation, tika kana expliquer mba moko. Eza sobriquet. Mais na kati elongation, il y a un mot qui est là. Il y a un nom, pardon. Elongation, il y a un nom qui est là. Elonga. Donc, tous les abonnés de Miss Elongation, bozala ba elonga. Yon nabenga bino ba elonga lover, ba elonga chou. Tout le monde qui moi silence makasi na part ya sœur nabiso MJ Maria ex MG30 oaza qui chanteuse ya maman nabiso Tchala Mwana. En tout cas ndeko na moi si a réagi ça qui tende tout le monde raso beaucoup feli batu bati na ba mire na bango na ba statut na bango batu bazolela na ba caméra a réagi ça qui te ye penza asomba ki kimia alela ki mama na cachette kande balobaka soki likamboye tia mabolongo soki likamboye kota na chambre na yo tia mabolongo na se bwaka miso likolo otelemisa moi. Donc il sert na biso MJ Maria a salelaki kibo Christo kibo Nzambe. Elle voulait pas venir pleurer sa maman au partager qui n'est pas bon moment selon carrière artistique na musicale na en plein air na média. Elle a préféré aller la maman na coulisse. Mais et puis ça qui moi mbutu moi moi porke pique mais je 30 ingrate maman tela mona kufi to moni atate ezongisi atate kendaki atate. Silence vraiment et salamaki. Tulali tolamki ka boye pouf loko akana ki sasa Congo makambo ezalaka te, Congo makambo ezalaka te bandeko na nga. Mais j'ai 30 deva ado, concert na biso ado. Ye aza ko expliquer
ndenge makambo elekaki ndenge nalekisaki étape wana ndenge nini naza na regret ya koperdre quand même icône oyo soki lelo nanga na bino toyebi mege 30 eza grâce ya mama Tchala mwana eloko nasepeli nango yango wana. Mais côté mosusu pourquoi natie pose bandeko nanga nauti kolanda tonton nanga Denis Les parce que nazalaka mosakata tonton na biso apétage Denis Les nauti kolanda ye na concert na biso pe Vincent Chiluzi o basali débat à propos ya sujet ya Kofi na Fally. Kofi alobi ana posa bakoko Denis Les aye ko répondre na place à Fally et que Fally aza mwana ya Kofi te. Fally aza mwana ya Kofi te. Soki Kofi ana posa bakoko akozwango epa Fally te parce que Fally aza mwana Kofi te. Fally alekaki kaka na quartier la te. Mais ngana bino toyebi ke soki lelo mokili monde entier toyebi Fally du Cap la merveille. C'est ya koko fungolela nganda kona kota eza pona Fally ipupa. Pardon pona Kofi. Soki toyebi Fally mokili mobimba eza pona Kofi Olomide. Moi reconnaissance wana esaka bien. Outa na simandako, outa likolo andako, outa na se andako. Mais soki eza na canal ya mutu moko boye, même chose aki molekinzela mais pona ye nde mokili esalake eyeba yo pona ye nde monde entier eyebi yo. Quand même temps ozoleka devant caméra faut contrôler ba langage et ça la ka bien. Lelo yo Kofi na Fally bazana ba rage. Pourquoi? Parce que Fally alekaka na émission moko boeza ka na pointe noire ba poser question si Fally si Kofi Fally a répondre à lobi que non na wuta pa Kofi te. Na wuta ka na orchestre na moko boya mukie na leka kinde pa Kofi. Mais Fally na orchestre na wana mukie wana yango tende salaka Côte d'Ivoire yeba yo lelo koma chouchou de Cameroun lobi okomi chouchou de Côte d'Ivoire lobi kuna mokili mobimba eyeba yo na orchestre na ya simandaku ya koyemba na kikoso yango te salaki mokili oyeba yo. Soki lelo mokili mobimba eyeba Fally na ba société wana minene ekipa mamba musique eyeba un Fally moko boye congolais ya République démocratique du Congo eza grâce à ya Kofi. Donc moi qui humanisme mana kande yo moko yemba ezaka très important na vie la reconnaissance. Tozongi na question nenge kana fungula parenthèse. Tozongi na question ya ndikolamso MJ Maria. Alobi pourquoi pas tena lelaye pour soki lelo ado yo oyeba ngai eza grâce ya mama soki lelo monde entier bayeba MG 30 moko boye eza grâce ya mama eza vraiment ezaki choc pona nga ya koyoka sango oyo ya ebembe moni kolobaka ebembe ça fait eza choc pona nga parce que soki monde entier eyebaki ngai eza pona mama. Bomoni mo ki bon moto wana ezaka très important na vie bandeko nanga ezaki ka parenthèse Fally Ipupa ezaki ka parenthèse. Aucun cas avoir quelque chose c'est incompréhensible. Donc c'était un message de pardon et elle avait bien pris même les gars de la TV qui dans même la TV. Ouais, c'était ça et à partir de là, j'étais vraiment en paix, moi aussi. Et je me disais, bon, tout ça là, c'est une maman, et tout ça là, et tout ça toujours ensemble, tout ça bien. Mais Yoanae, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup secoué. C'est vrai que la fin de l'année s'annonçait bien. Comme je t'ai dit au début de l'émission, la fin de l'année s'annonçait bien. J'étais avec les frères de la famille spirituelle et tout ça là. Mais Malamoko, c'était incompréhensible pour moi. Parce que c'était incompréhensible pour moi. Par rapport à comment je prie, par rapport à comment je demande des choses à Dieu, c'était incompréhensible pour moi. Mais que faire devant la volonté de Dieu? Dieu a donné, Dieu a repris. Nous n'avons rien à faire. Comment tu
t'es senti quand tu as appris son décès? Ozalaki wapi ekomelaki ondeni? nazalaki na mama Chabani, mama Micheline. Nazalaki na maman moko à prière, un matin comme ça après la prière. Nazalaki na maman Chabani, mama Micheline. Nazalaki na maman moko à prière parce qu'il y a qui pour la prière, moi tant mort à prière awa. Et après un matin comme ça après la prière, j'ai vu les gens m'ont envoyé des photos. Bon, photos. J'ai vu une photo, quelqu'un m'a envoyé une photo. J'ai dit bah photo quoi. On a continué sur le Maramousou et tout ça là. Après, maman et un frère de mon église qui me dit maman, la serait morte. Je dis mais non, c'est pas possible. Tu l'as appris où? Qui t'a dit? Et c'est le matin, s'il te plaît, c'est le matin. Après, tu n'as vu les moutons, tu dis en photo de la tenue, mais pourquoi tu m'as envoyé cette photo? Ouais, elle est morte, j'ai dit non. Je vais pas aller par 4 chemins, pas sur Facebook. J'ai directement appelé Bijou, qui est sa nièce qui habite ici. Elle est appelée, voilà. Mais on t'a pas vu. Directement appelé Bijou, qui est sa nièce qui habite ici. Elle est appelée, voilà. Mais on t'a pas vu trop réagir dans des messages, dans des réseaux sociaux. Pourquoi? Tu t'es dit que tu veux pas te lancer, par exemple, dans des spectacles, mon accueil, là. Tu le fais vraiment avec ton cœur. Yomoro Nanda Koto, c'était dit à quoi? Ado, quand tu perds quelqu'un de très cher, est-ce que tu as le temps? Je ne sais pas. Bon, après, je ne peux pas condamner les personnes qui font ça. Donc, tu as mon tour, à la façon naïe, oyo, à s'exprimer. Voilà, les personnes qui pleurent, qui font tout ça là, c'est bien. Moi aussi, je pleure. Mais c'est juste que c'est pas comme si je pleurais quelqu'un de lointain. Non. Je pleurais pas je n'ai pas perdu quelqu'un de lointain en fait, quelqu'un de très loin. C'est quelqu'un qui est proche. Un canal, ce qui ngano le don akoko fanda pe bonza malekai wana, alekai parier pour que le monde entier bangaye. C'est pas comme si non. Dans spectacle était, ils ont fait titer. Les réseaux sociaux n'ont pas ça et l'ango, n'a comment que ça et l'ango par la grâce de Dieu. N'andenge onza mamelangai. Mais Tchalamona, c'est pas n'importe qui. Pour moi, en tout cas. Et la pleurer, c'est pas la façon bateau là. Je peux comprendre parce qu'on a l'habitude de voir les émotions des gens, comment est-ce que nous devons réagir, mais accepter aussi que moi je réagisse d'une autre manière. Après, je n'ai pas calculé ça. Je n'ai pas dit que j'aurais comment réagir, oui. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Pourquoi ça s'est passé? Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre à ça. Je ne sais pas pourquoi, comment j'ai... Voilà bandeko. Nene ya. Azwa réponse. Surtout nene ya ndengo lataki nani meje 30 likamata ma chala réponse no yango. Na muto azolela na caméra. Na muto azolela sans caméra. Na azana douleur makasi. Question mark. Point d'interrogation. Ya nene. Mama nani mwana ngwa nene ya kukomuniza lane. Nene ya penza. Nene ya yoki ko boire ngunda na Dubai. Ok, nota Maroc ito ya no Canada. Oki boire ngunda na Dubai. No comprendre. Ozu réponse nene ya. Po bande ko tumbola meje 30.
aleli maachala te njoka mege 30 azalaki kolela maachala en cachette en esprit daki bonzambe aboyaki na ye kolela maachala mwana nde tomona Kofi aolela mama mi nde tomona Denis Lesa aolela papa Charles Lesi en vidéo. Donc sœur na biso MJ Maria a préféré alela maachala mwana na kibonzambe. Voilà bandeko, partage na biso ya lelo yango yo. Soki tokutani lisusu na likambo oyo esimbi biso esengi tu kolekisa message tokozanga te kolekisa message. Bref, pour conclure, nani kolobaka que na vie faut ozala reconnaissante pour na bana basi, reconnaissant pour na bana mibali. Na vie muto apesaki yo mai na tango apasi tango ozwi lipa faut ko reconnaître et ça la paix moi bélévation mobo. Mais tango esika o epesaki yo mai ozo reconnaître angote jamais okotikala ko reconnaître muto apesaki yo soso ya poids 15 jamais po wa déjà na comportement déjà ya malamu te. Faut ozala reconnaissant na vie et ça ka bien. Tango oza reconnaissant na muto apesaki yo mai mutu mususu otalake o wana kuta apesaki mai meta ndenge aza reconnaissant ebonga so na pesi ye mipanja soso mipanja ngulu abengoni mipanja ngulu ebonga so na pesi ye wilki poids 25 yango atiraka bénédiction. Même nzambe apambolaka 10 personnes. Yesu asalelaka 10 personnes miracle. Na 10 wana 9 bakendaka moko kaka azongaka pasenga nzambe merci. Yesu ayesi bango alobi me bozalaki 10 yo zonga ko opesa merci yo moko et les autres. Donc tozalaka na donc ko reconnaître mutu asali yo bolamu na tango apasi ezalaka très important bandeko nanga. Wana ezalaki conclusion na ngai. Courage MJ Maria. Quand même au boti courage wana ya ko s'exprimer pona kolongola image o batu balatisaki yo lors ya matanga ya Machala ke ulelaki ete ki asalela yo ok na bato balele na caméra na yo mutoleli na cachette yo nde kutu mutoleli makasi. Voilà. Merci beaucoup bandeko. Bisika nous beaucoup te la vidéo nanga, la vidéo na bino, la vidéo na biso. Bon hésitez te ya ko s'abonner abonnez si la raté, abonnez-vous massivement ami selongation et ça la ka bien. Et ça la ka bien makasi. Nzamba lola apambola bino. On se revoit à la prochaine numéro. Bisous bye. À la prochaine.